Babola babola bola mukae émission na bino elingi banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji. Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino makambo eza ebele na Kinshasa, makambo eza ebele na Congo. Tozomituna soki tobandela wapi, tosuka nango wapi, pamba te eza musala bino bopesa biso na likambo ya contrat tosinya. Toloba ke mutu atrahir moninga te, yango tozali kosalela bino musala, atako musala yango pasi. Lelo Molière azali koluka mwana mboka Fabrice Yembo oyo azali bongo présentateur ya kin makambo awa na Molière Télévision. Azali wapi banda bakangaki depuis lundi eza masolo tokobeta bandeko na ngai. Tokobeta masolo bandeko na ngai oyo etali ba décision ba konzi bazwaka misusu esimbaka te misusu etikalaka boy. Dossier ya ba mama Kingabwa na bilanga na bango ya ngwele ti lelo toyebi te soki tozana niveau nini ministre alekaki dossier yango eza ndenge nini. Tokobeta masolo bandeko na ngai. Yambalo tokozongela pe makambo a garantie locative o baloba ya ba 3 mois est-ce que zo salema tote nakati ya masolo bandeko oya ngai tokobeta pe masolo ya dossier manjangu oyo boyebi malamu bozalaki kotuna tuna mwana ngo bakunda to bakunda te dossier yango ekoma na niveau nini eza masolo tokobeta bandeko misusu ya Kingabwa babengaki biso pona fonderie de Kinshasa tolakisaka bino bandeko oyo bazikaka na makambo ya ba fonderie oyo l'État ayebi to ayebi te ndenge ba konyokwama eza ba masolo tokobeta na wana toza biso mibale na papa Léon mais en face na biso ne bandeli awa tozana bandeko mibale tozana manjangu mbote papa oza bien papa. OK tozana avocat na ye maître gentil bonsoir monsieur Léon. Na bandi tozana batu mibale wana tolingi tobeta masolo tozo bandande na bino po masolo eza mwa ebele. Maître gentil dossier ya mandiangu biso mingi tozoloba dossier ya mandiangu mais biso aspect e concernaka biso mingi eza dossier ya mwana ya mandiangu eza na niveau nini bino bavoka ya mandiangu. Merci ndeko Eliezer pona mutuna na yo. Tokoloba ete dossier ya mandiangu pona lelo nde tovandi boye cour euti ko se prononcer na dossier ya mandiangu. Eza dossier ya Bukaka vainqueur effectivement mwana ya mandiangu oyo biso nyonso toyebi akufaki na ba condition nini. Donc lelo cour euti ko se prononcer en donnant le verdict sur ce dossier là. Donc, et c'est que après Mikolo, après que le dossier est pris en délibéré, donc les locaux réutis qu'on s'est prononcé. Voilà, elle s'est prononcée, Balobinin.
bon tokozala nango penza na mokuse po soki tolobi tolanda ba détail wana nyonso peut-être que ngonge kozala biso mulai eza que monsieur Kabala, donc l'OPJ, a été condamné à 10 ans de servitude pénale. Monsieur Ewango est condamné à 5 ans de servitude pénale. Tous les deux, ils sont condamnés au paiement au parti civil, donc Namandia Nguna, Madame Mundeke Grasse, Mama ya Mwana, pour que Bafuta Bango $35,000 à chacun. Donc $70,000 en tout. $70,000 en tout. Maître Nani quand même ndécoilisé. Lokola yo moko to loba na kamiti na zongela ngo kamwa lisusu. Donc Major Ewango a utio zwa 5 ans ya prison na Kabala l'adjudant Kabala a utio zwa 10 ans. Donc cours d'ordre militaire, je crois que c'est ça. Cours militaire. Cours militaire va décider va condamner ou va procès bozo mona tozo landa. Mais maman to comprendre ni Major Ewango a 5 ans et Kabala a 10 ans. OK, na ndenge biso to yebeli mokonzi ya Kabala ezande Ewango. To kanisa que yé en tant que chef, yende ba condamner plus, mais tout le monde c'est le contraire. Ezali Major ndé a 5 ans et Kabala a 10 ans. Comment commentaire n'a dit comment na maman gentil. Bien, maître gentil. Commentaire peu précision ezali que pour la cour infraction où est commise par Kabala, par monsieur Kabala, monsieur Ewango azande co-auteur. Donc abandina nous par Kokanga, mais monsieur Ewango lokola zalaki commandant ya SIAT. Donc il avait cette responsabilité là ya koyeba que moi na kangami et pouvoir soustraire cet enfant na ba condition wana na ndenge loi portant protection de l'enfant et lobby parce que loi wana eza ko protéger bana. Donc bango yene ti commandant SIAT ko koloba te ke ayebi te ke il fallait ko protéger mwana wana. Maître Zéa quand même na poser yo na zongo na question mais ye Kabala alobaki bien que moto apesa ki est ordre. Ezalinde Major Ewango o baloba ke boza na kati ya compagnie ozali caporal adjudant lieutenant capitaine tina général o baloba ke moto apesa ki ordre ezalinde Major Ewango ndenge nini sasko yo moto apesa ki ordre batika ye bapesa moins d'années et moto a exécuté qui puisque tokolakisa ngo na bilili Kabala alelaki alobi non moto apesa nga ordre wana ezali mokonzi na ngai ezali Major. D'abord la nuit à 5 heures il était déjà au courant. Alors le matin quand il est arrivé, je lui présentais maintenant le Mandiango et sa fillette. Il les a vus et c'est là où il m'a dit que non. Il vient de recevoir aussi un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui lui a dit non, j'ai appris qu'on a arrêté Mandiango là-bas. Ce monsieur-là nous dérange beaucoup. Il faut qu'il aille au parc. On ne doit pas les libérer. C'est ça la consigne que j'ai aussi respecté. Bon, tout ça on développe en goyo za juste, mais ils ont même analyse il y a les camonés ni neleki. Bon, merci beaucoup papa Molière parce que le grand problème c'est que la conviction il y a pas juge. Quand la conviction il y a pas juge parce que to lundi instruction y a faire notamment biso avocat mandiango to zalaki toujours na mandiango et puis na madame Mundeke. Donc la cour a pu retenir après instruction, la cour a estimé que pour elle il faut retenir infraction wana lolenge wana. Donc toko ko changer ngote. Les abiso te présenter ba moyen na biso ba fait selon que nous connaissons. Mais la cour s'est décidée par rapport à son intime conviction. Voilà, Mengana Lingi ya natuna ndenge msusu. Cour se prononcer. Bino défense ya mandiangu na mwasi na ye pour na dossier où etali mwana na bango. Est-ce que vous êtes satisfait? To vous êtes satisfait? Est-ce que décision ya cour est à surprise? Agréable, désagréable ou bien vous avez causé la bon, en tout cas, tu es satisfait parce que
même Mandiangu Yemo Kazalia, je crois qu'à Sepelaki, immédiatement après prononcer Wana, après que n'a pas ces détails Wana, au fait, Nalingala, selon l'ango, à comprendre, Azala qui satisfait également, on a libota na bango mobimba. De Kinshasa Gombe. Par cette constitution, les partis civils entendent que la Cour des Seigneurs déclare les prévenus coupables des faits infractionnels leur reprochés, de telle sorte qu'elle puisse leur allouer la somme d'argent de l'équivalent en francs congolais de 500 000 $ américains. En effet, les partis civils précités ont subi un réel préjudice du fait de des infractions de détention illégale perpétrées par les prévenus Kabala Iwango sur la personne de Mandiangu ainsi que leur fillette Boukaka, l'unique fille que le couple a eue dans leur union, décédée en détention, laquelle constitue le fait générateur de responsabilité, la cause efficiente du dommage subi par M. Mandiangu et Mme Mundeke. Ainsi, sur base de l'article 258 et 260 alinéa 3 du Code civil congolais livré 3, elles appellent l'intervention de l'État congolais en sa qualité de civilement responsable en ce qu'il a failli à son devoir d'encadrement et de surveillance des hommes en uniforme sous ses ordres, en plus du fait qu'il est leur commettant. De ce qui précède, la Cour des Seigneurs estime que l'action civile mise par les partis civils est recevable et fondée. Elle estime exagérer le montant sollicité par elle, à l'absence d'éléments objectifs chiffrés d'appréciation. La Cour statuera ex equo et bono. S'agissant du moyen relatif au défaut de qualité dont le chef de parti civil soulevé par le conseil de prévenir du civilement responsable pour n'avoir pas démontré le lien de filiation avec la défunte Boukaka, la Cour note que ces moyens est irrélevant ou non fondé. À ce sujet, la doctrine dominante admet que la qualité de la personne qui peut prétendre au droit à la réparation d'un dommage, s'il vous plaît, d'un dommage n'est pas déterminée de façon formelle. En effet, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction est accordée à tous ceux qui ont souffert du dommage directement causé par elle. Lire Alex Well et François Terre, précis d'Alloz, droit civil, les obligations, 1986, page 620, numéro 603. C'est pourquoi. Voilà. Et hop, présentez. Ah ouais. Je sais pourquoi la Cour militaire de Kinshasa Gombe, statuant contradictoirement à la majorité des voix de ses membres et au scrutin secret, le ministère public entendu en ses réquisitions, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 149 et suivants, vu le Code judiciaire militaire, en ses articles 1 à 4, 12 à 17, 27 à 38, 76, 77, 98, 106, 121, 214 à 275. Vu le Code pénal militaire, en ses articles 5, 6 et 113. Vu le Code pénal congolais, livre premier en ses articles 21 et 23. Vu le Code pénal congolais, livre deuxième en son article 67. Vu la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en son article 161. Vu le Code civil congolais, livre 3 en ses articles 258 et 260. Disant droit, reçoit l'action publique mise par le ministère public contre les prévenus Kabala Iwango. Dit établit en fait comme en droit les infractions de détention illégale mises à charge des prévenus Kabala Iwango. En conséquence, les condamne chacun à 5 ans de servitude pénale
pour chacune des infractions précitées. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de violation des consignes, mise à charge du prévenu Kabala. En conséquence, les condamne à 10 ans de servitude pénale, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit 5 ans de servitude pénale, à charge du prévenu Ewango et 10 ans de servitude pénale à charge du prévenu Kabala. Quant à l'action civile, la déclare recevable et fondée. En conséquence, condamne solidairement les prévenus précités avec l'État congolais en sa qualité de civilement responsable à payer à chacune des parties civiles une somme d'argent de l'équivalent en francs congolais de l'ordre de 35 000 $ américains. Mais les frais d'instance à charge des prévenus fixés en francs congolais en raison d'un demi, chacun, à défaut, ils subiront chacun 3 mois de contraintes par corps. Ainsi, arrêté et prononcé en audience publique de ce jour de jeudi 20 novembre 2014, à laquelle siégeait Major Efomi Lonteandjoku Robert, président, magistrat Botoy Mboume Kosma, conseiller à la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, membre, Major Maumba Dilusala Joseph, juge assesseur, Major Mouteba Kouloula Dieudonné, juge assesseur, capitaine de corvette Nkulu Mambo, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel, magistrat Makelele Mukenge Joseph, avocat général militaire, représentant le ministère public, et l'assistance du capitaine Kelokobalo Roger, greffier du siège. Arme au pied, repos. Repos. Capitaine de corvette. Oui, le major, c'est son grade. C'est le capitaine de corvette. C'est l'équivalent. Voilà. Vous venez de suivre avec intérêt la lecture de la décision que la Cour militaire de Kinshasa Gombe vient de prononcer. Les prévenus, vous êtes condamnés et la loi vous reconnaît le droit de relever appel, d'exercer l'un des voies de recours. Et la Cour vous informe que vous n'avez que 5 jours à partir de prononcer. Voilà tout. Plus rien n'étant inscrit au rôle. L'audience de ce jour est levée. Gardez. Un. Portez. En main. Immobile. C'est le premier président de la communauté de Gombe. Mon major, l'audience est levée. Merci. L'audience est levée. Arme au pied, repos. Les condamnés à la disposition de l'organe de la loi. Ah, voilà. Mon pied. Repos. Parce que surprise désagréable, il y a des Hollandais acquittement, par exemple. Mais lorsque la Cour retient ça,
c'est que l'infraction, ils sont responsables, ils sont auteurs de cette détention-là. Et pour nous, nous estimons que la Cour a fait son travail. Oui, mais oui, une des places nazoloba, ezaka quitte monter quoi quitter mutu. Parce que to kozo ezana ba procès musus nenge salimaka. Okomona ba prononcer to kozo beaucoup de dossiers. To ebi to kozo dossier ya ba assassinat ya ba tout ainsi de suite. Alors et ça les maka parfois que ba se prononcer population azalaki kozela que courelo baboé. Mais tant que balobi bamoni neti peine oyo ba infliger ezamuke par rapport ya wana yango nde na uti kotuna soki bino défense bomoni ke etumbu oyo ba pesi bien sûr c'est au premier degré bako kende na bango peut-être en appel est-ce que tumbu oyo ba kateli bango bomoni ke bongi na oyo salimaki ndeke lezer zela quand même na mekokota na likambo wana nakanisi toza eza lokola kamwa exclusivité moko toye nango awa papa ya mwana azali na biso awa mandiangu ye moko papa ya mwana azali awa mandiangu peut-être apesa biso à chaud to profiter lokola ezali à chaud mandiangu bauti ko condamné Major Ewango à 5 ans de prison na Kabala à 10 ans de prison. Olobi nini pona likambo ya condamnation na bango na ndenge ya liwa ya mwana nayo. Merci papa Mole. Apeso merci papa. Bango ba condamné bango muke pona liwa mwana ngana o mwana ngaza moke ti lelo na kundamite. Bango bana bango bazali ba tambola mais oya ngai ata bango ba condamné bango ba obima na bango un jour. Mais oya ngai na période de mwana. Na komo tambola ngamoko na madame mais tu vas autant na mwana mais tu perds de mwana tu as suna mwana témoin ti le laza mort bango ba konani bango fande mutu ba konani makasi zande major dide wango pona nini poyende yenda za mukonzi ya suicide wana poye ba rapport nyonso na ba pesa ndo epanaye ba rapport nyonso ti azo ya compter kasho azomona na mwana ba rapport nyonso na ba pesa ndé azomona ba obeta kara. Donc, Ewango, Kabala a eu 10 ans, Ewango a eu 5 ans. Olobini n'est pas une campagne. Mais au péché de fallait avoir 5 ans. Major de Faba qu'on ait 10 ans. Pona nini parce qu'il faut toeba. Pona nini ozo souhaiter to souhaitaki que major azwa etumbu ya makasi koleka OPJ. Eza parce que yene mtu akangaka yo, yene mtu achaka yo na mwana na yo na boloko to eza ndenge nini. Po so ya lubake ayebisa bango ke butsa mande on a kashuté, mais balinga batanga na kashuté. Po ye ele nga lubi bongo parce que jour ayako contrôler kasho yebisa ngai na mwana suka okufa na kati akufa. Ye major. Ndi ya luba bongo. Ozoko selema kamute. Te, na oko selema kamute. Nda ba suka okufa na kati akufa. Nde ya tanga na kasho. Bon, mais ndeko lezer tozonge la mon ya suka et pas ya maître. Oui. Félicitations. Na ndenge obundi maître Lievin na équipe mususu bazawana. Pona batu bayeba. Olati pete. Okanisi okomi nzambe. Ozanzambe te. Hein? Tu es fait de chair et de sang et de chair. Hein? Donc, Ozanzambe te. Et l'oba musée. Qui t'a fait Dieu? Yo kamata mwana ya 2 ans. Puisque olati pété. Puisque ba déficit yo pété. O kamata mwana ya 2 ans. Okotsae na kati ya amigo. Mwana wana tolingo la kisabino ba photo te. Mwana wana, chers téléspectateurs, mwana kufi na nzala. Bibumio seza okota. Mwana kufi puisque suffocation, manque d'air. Tozana comment est-ce qu'on dit? Rapport et autopsie. Mwana akufi na nzala. Ya kuzanga mai na ya kolia. Na comment est-ce qu'on appelle cette histoire là? Mwana zalaki na kati ya kasho. Major Ewango. Mais yoza innocent. Na sepeli pas en condamnation na yote.
Nanga koyeba penza le responsable eza nani oya kozongisa mandiangu akozongisa le mwana kufi par manque d'air et nanzala. Et voilà, la justice a été faite. Maître toza na ba dossier eza ebele. Mettre un petit mot na likambo yo encore une fois na ebi na condition nini bosali bénévolat et puis likambo yo ba condamné $35,000 mandiango oza $35,000 nana ofutango l'état na biso République République ya auto benga ki ya audience. Oui maman à vous balobaka baluba balobaka à vous na Motorola à vous. Merci papa Molière. Ce qui nous reste peut-être que Zalara couper ça sous merci na justice na biso parce que to banda ki ango ndenge yo moko yebi nzele ezalaki mulai poto ya kokuma lelo tout au long ya procès to moni batu bazo réclamer que baza ba innocent, mais au moment où nous parlons la cour vient de nous démontrer que ces gens-là n'étaient pas des innocents, plutôt des responsables du fait de ce qui était arrivé et même de la détention ya Mandiangu na mwana nae. Donc par ce fait-là, nous ne pouvons que remercier notre justice. Merci beaucoup maître Bissopé Tozali Kopesa. Merci d'abord na justice na biso parce que na lobaka comme toujours que c'est la justice qui élève une nation. Ceux qui te lobela kango ezapambate, il faut encourager bato wana ceux qui basali musala na bango. Ceux qui basali te to décourager yango zomona biso ba presse tozali ko soutenir, ko compatir na ba magistrat ou peut-être bazonyo kwa mapona ko sala musala na minute oyo ezala makambo ya ba grève ainsi de suite. Merci aussi pour nabino ba avocat papa Molière alobi que bo plaider prodé onenge bénévolement. Oui. Na lobi bien naningo nazongisango bénévolement. Maman gentil, maître gentil, avec le respect, n'a pas dit souci à maman, maître gentil, maître Liévin, oyo nase amboula, bazo kende kaka, et donc mon résultat, maman, merci mingi, mais surtout merci na justice na biso. Tozaki na doute. Bozo mona auditorat bazo sa et donc mon côté, auditorat ba vende bi dossier ya nani ya ewango pisa za officier za mutu na bango. La justice a été faite. Et ça, papa mon dire, la justice a été rendue. Bien sûr, bah, toi, on a un appel, peut-être Rolande Lango, puisque tout ça, on a besoin de koyeba, moi, na est-ce au félé, congolaise. Mais awa, ndeko Eliezer, on a lancé ça, message. Bon, moi, il y a batu mingi. Est-ce que tu as son excellence, président assemblée. Oben Minako batwana nyonso tolbia mwana wana akufi aza kutu mwana kote na tola na makamba koterite awa sasikoyo mwana wana azaka na morgue nan bakundi ete na lancer awa appel ya batu ya bonne volonté boy bate non na numéro ni tobengi awa na Molière en face ya Karl Fungula esika bakangi journaliste na biso tozali wana na ngambo motaza motema malamu toluka makoki puisque mandiango aza indigent toluka makoki pana ke tokende mwana wana enfin mwana wana apema esprit na ye epema puisque baloba ke tant que bakondi motuté esprit na ye za kotambola biso nyonso awa na ngai na ndeko Eliezer na mama gentil na ye moko papa kuto mandiango papa bébé makila mwana wana eza makasi biso bakanisa yike mwana lokola za 2 ans aokufaka ndenge wana baokundeka ndenge wana ake ofele makila mwana BDD pe kote ya bamandiangu mwana wana tambusi biso mutu makila mwana wana tambusi biso mutu toza na besoin ya sikoyo apema akende en paix bafungoli ye mabumu basali autopsie batiki awa tozoloba azaka na mort na malidi. Chers téléspectateurs, batu ya bonne volonté bino bakonzi bino batu bozoluka ke awa ndeko Eliezer
ceux qui ont élection, ceux qui ont élection, ils vont bandeter. Bon, on a une campagne, mais il y a comment on a ça et l'autre, tout ça, on a masolo minga au sala. Merci, maître gentil. Mandiango, n'indimité, mais problème est athée. Ne fût-ce que satisfaction, on a que, bah, tu vas bomber moi en ayo, bah, kangi bango, ata bah, qui n'a pas appel, etc. Problème est athée, ne fût-ce que satisfaction morale que moi en ayo, à qui au félété. Peut-être il y souka mandiango. Na commentaire yo papa molera auto ça. Merci papa na remercie papa ne fort bosali pour ngai mandiangu. Pour ndimagite pour ngai nde bakangela ngai na kina mapogite pe place pe batiki batinda ngai na ndimete ngai wo mona suli banda. Na ebeka mwana ngai ndenga kufi bongo akiofele. Ke baki bwa ke na mai. Mais nzambe pa lala te makila mwana ngai etamboli ekuta na papa na ngai. Usui ngai na bavuka na ngai. La remercie bino papa les merci pe abuswinga makasi pona ndimagite ngai na wo mona sul banda ngai de sena ngai eko ko masuboy na ndimagite na remercie papa merci ne fort bosali ngai mandiango. Merci mandiango maître gentil comment momoko. Non mais momoko ezakara que tous nos encouragements na mandiango ce qui est arrivé déjà arrivé et qu'il trouve satisfaction et consolation par cette attitude de la justice. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Merci. De réaliser na yé kamana baxile komoko mandiango mwana bazutu na biso na préféré yomoko lobango. Mwana bébé na zawapi. Bébé na za moka kazangu. Est-ce que vous avez na makoki pa na ke okundae? Te papa na makoki okunda mwana te. Te na ngana répéter ba yoki bien te. Naza makoki okunda mwana te papa. Osengi nini? Basunga ngai. Ok, merci beaucoup. Maître gentil, encore une fois félicitations. Merci na maître Liévin, aza comme un empêchement na mutuko izanga yi carburant. Hein, aza yi carburant et comme qui met azo kende mutu atiki yango na coin de Keliezer abeti makolo pona koma attend pona likambo yo. Félicitations à l'avocat na biso. Maître gentil, merci beaucoup. Maître Liévin, merci beaucoup. Maître gentil n'a préféré kaka nasuka ndeko Eliezer. Maître gentil a présenté comme nae. Gentil, elle est gentil. Mosala la kisi de quoi elle est capable. Bazako bangaye na ndemo sakanate. Ozana likambo avocat yo. Maître kaka kombo na yo. Tozo bengo maître gentil. Eza surnom ou bien eza penza kombo na yo. Opesa biso pe kombo na mobimba. Bon wana ezaka prénom nanga na botama nango. Bapesanga uta mukolo na botamaki penza ezaka ka prénom wana ya gentil et puis na kombo Sukulati. Donc maître nani? Gentil Sukulati. Maître gentil Sukulati, félicitations. Ba aucun appel mais aucun kan appel au nom ya makila mwana wana kei. Sasko ile otozo bunda sasko ene to kunda mwana wana. Chers téléspectateurs, toyebi pe sika tokobeta baporte bakanga baporte ndeko Eliezer na baporte oyo ya bibende oyo ebimi mikolo bofungola mitema botika mambo mansonyi oyo balobaka na baluba ndeko Eliezer à vous. Merci beaucoup maître. Il faut que tokotindela yo parce que toujours na mois d'avril wana iza pena garçon moko ya 27 ans akufa ipaza na morgue tilelo ba mama na ye grande sœur na ye nande kuna ye batamboli tamboli. Je crois que bango pe bakoluka lisusu bino soki bakoki ko se retrouver. Je crois adresse ya adresse Nazanango. Awa nakamati na lancé encore une fois oh le grand Niao. Oh bazoluka le grand Niao. André Kimbuta. André Ngaïté, pas comment bien été, Nazar le grand Niao. André Kimbuta. Yeme, Gouf. Mamou Mansoni, encore le moko. Oza gouverneur na biso nyos mais outine na BDD nazo benga André Kimbuta eza pana mwana ya BDD tosunga bakunda ye esprit na ye kene malamu monsieur le gouverneur avec tout le respect pe na yebi ofungola nga porte so na tungisio nengwana ofungola nga porte donc na yebi ke tozo luka makoki de Eliezer o nyoso ezaka ki pauvreté a mandiango puisqu'il est pauvre. Mais tu l'as dit que même pauvre ou pas pauvre,
pour une fois, en tout cas, dans justice, Nabiso, félicitations. La justice a été rendue. Affaire à suivre. À suivre les sources. Oh, mais ceux qui m'appellent les alliés. Bon, ok, merci. Affaire à suivre. Pour moi, toujours affaire à suivre. Et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la. La 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 la, la 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 la, peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, la 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 la, la la la. Bokele kolala na molili lokola snela mema kura na matadi kibala likambote na bangongi bayo à la prochaine. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, ta la 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 la, ta la 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 la.